Mais pourquoi kaka Koko ma pebe ni afali obandi ko rendre Kofi ba compte. Alarme afali za nana ketchup. Alarme afali ce sont ses enfants. Na leka ki yango na moi ka na ndenge ka ya lingala ko mais yo ozong singa bien ko alarme ya Kofi. Ya fali. Omoni ke so na zongi ke Jaël osa la jalousie pour na Cindy ezwa place te. Ah oui. Raison ya sortie médiatique à Jaël. Pour lelo toloba bakali muta uti ko tumbola ye. Oui, exactement. Juste après wana phrase là. Jaël abandé de ko attaquer Kofi. Siko na mi tuna. Est-ce que moto boyaki yo moko na ndenge ya solo? O aza immature. Olingi pe camarade na ye nanko. Est-ce que ça ne loro mo zo réclamer sous? Pourquoi? Ata lelo na niveau fallait a komi po ani azo manquer Kofi te. Pourquoi biso bato to yaka loka ba sinjili ba mikala to ya luka ba intérêt na biso to kuluka to sala ba biloko moko ya excédent po ba mona biso danger dans ozo créer yo moko ba scandale et puis yo moko yo côté la ba scandale o créer po ba mona net ko zo travailler. Entre temps ba victime eza ba artiste o baza exposé ba o sambwa siko. Pona minute o ba ko épargner falite. Jamais. Finga mama kasi. Jaël pas répondre ne pas soutenir Fali. Mais qui a créé les scandales? Les scandales, c'est profitable à qui? C'est là, entre-temps, Bato Fali ba otindete. Mais hier, à sa sage, à mon que pour rendre Kofi ba compte, il faut appui. Azaki na appui à l'époque. Pour héritier à poiter, à Kofi te. Atali terrain, côté ni na kosa la Kofi vengeance. Faut na diembe la Fali. Ba fanatique, ba tout ba monaka Jaël a commis na warrior au soutenir Fali. Or Jaël a se servir na Fali, na ba fa na Fali pour avenger Kofi. C'est une affaire d'amour. Bande ko wana nyoso basi wana ozomona baswane la rabilengi. Kobo sanate. Nazoya. Karine pa ya ye moko koloba kabima na Kofi. Mama Arifa belle-sœur. Na makomi a Jaël, toyo kapé grâce à ça en kati. Tu la biso na grâce. Grâce tem. Abimana Kofi. Tozui na Jaël, kobo sa na ba Pamela chocolaté. Vous êtes sur Top Media TV. 2024, le chien continue à soi les chiens. 2024, les choses graves. Mesdames et messieurs, le pitbull a hanging his coffee, is bending, is parting, is iye. Mesdames et messieurs, où allons-nous? Tokosuka na makambu oyo boni bandiko balandi ya Sarato la télévision, bandiko balandi ya Top Media télévision. Jeu de larmes aux yeux et salinga passi. Kofi a des enfants, il y a Agia Jaël. Kofi à cause de la peine à Koko, il y a Agia Jaël. Kofi mobile ya Jaël, plus de 6 ans. Jaël azana sida, eza solo. Eza solo. Maman Ali appelle le balobi ba invité ye awa. Que maman était informée de cette relation. Il y a papa Kofi Nandeko Jaël. Maman si. Prenez la chaise s'il vous plaît. Trop c'est trop. Pourquoi aujourd'hui les gens que nous appelons, que nous respectons tous, mais des fois, bazo ko se respecter. Jaël qui est trop loin. Elle est allée toucher des choses intouchables. Mama Rufa, Fanda. Je ne sais pas. Définition de la musique est longwa et pas de musicien congolais. Ba remplacer la définition de la musique na bêtise, na sacrilège, na n'importe quoi, na bosoto. Jaël Show, quitte à liboso Fanda. Babenda mama Cindy nini? Kinchodi là. Babenda. Ah? Non, babenda. T'as dit ah? Na lobi maman, alobi babenda. Wana babenda ni. Yango nazomi tuna. Awa. Bokozwa temps ya kolanda biloko wana nyonso. Je suis choqué, j'ai des larmes aux yeux. Peuple congolais, la communauté congolaise, s'il vous plaît, mettez-vous tout sur la nanou. C'est une nouvelle année, toko banda année na bosotote.
Pourquoi on laisse la place au diable? Pourquoi on laisse la place à n'importe quoi? Pourquoi on doit continuer justement avec ça pour exposer des hommes aujourd'hui? Mais je pense que sur cette émission, je peux aussi inviter Fally Ipupa. Oui, 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 oui. Je vais inviter Fally Ipupa. Sans oublier les Warriors. Et ainsi que les Warriors, oui. Exactement, vous aussi. Prenez le chaise. Bandeko Balandi. Botanda mapena wana. Non, mais yekutunde sosama mbute. Na ba kofifil. Ba kofifil. Boya. Moi, ce qui m'a choqué, lorsque Jal dit, viens au lingano kolia, mais otonda ganoki, hein. Mais, eza babiloko, oh, papa ayema na banzembo na ye. Oh. Ayema, nanya mizuni. Mais quel mizuni. Comprenez? En tout cas, nous, les loto me là. Moi, j'aime pas l'analyse de la musique. Mais si aujourd'hui, avec Maman Sarah Tolobi, tout ça là, nous analyse parce que nous sommes arrivés au bout. Toloba qui Tolobate, mais là, au moins, il faut Toloba parce que c'est notre travail. L'émission ici, ça s'appelle l'écho de bonne conduite. Nous fustigeons le comportement Nyon Swamabé et surtout Kofi Azali Legendre. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Ah, Nzambiwani. Avant de commencer cette émission, je vais présenter ma mère vœu, na maman Bijou Ketani, na maman Belvi Kondi depuis les États-Unis. Je vais présenter ma mère vœu na maman Zozo, la femme de papa Noé Mavakala Nzinga. Je vais présenter ma mère vœu na Bertin Konde Mbongwa propre. Je vais présenter ma mère vœu na maman Deborah Lubanda qui loa mère à Calgary. Je vais présenter ma mère vœu na et pas ya Katez. Mon amour de sœur, je sais combien je t'aime. Je vais présenter ma mère vœu na et pas ya Aurélie Mafuka ya Aurélie. Président bébé, maman Nathalie Nana Mosibou. Sol Mbemba, Angelos Karouan, Fatou de Conti, Makia Lakumba, Madeleine Aketa, Vicky Moussa Oboza, tellement ébélé, maman Émilie Setimaïnga, que le bon Dieu vous bénisse, et ainsi que toute la famille Libota n'a présenté Bino, ma mère veut. En tout cas, Lélo, excusez-moi, on a un film déjà, Ezok aussi là. Ezok aussi là dans peu de temps ici, mais le 4 déjà va proposer Bisso affiche Oyo Nakombo, il y a la suprématie. La suprématie, en tout cas, Maman Bellevue, à quel sous au-delà, il y a une imagination, il y a bateau. Après, qu'on proposait Bisso film l'hameçon du pervers, j'allais dire, à Mémé Libisso, la suprématie. Qu'est-ce que ça veut dire la suprématie? En tout cas, le 4 Oyo, le 4 janvier, film et que vous allez disponible na Bellevue télévision. Mais en attendant, to continuer Kolanda film na biso Oyo ezawana la maison du pervers. Maman Saratola azananga awalelo en tout cas bolimbisa. Tension eza vraiment malamoté na kokene na lombango et puis na pesi ba mère veut nanga avec beaucoup de respect, beaucoup d'estime. Et pas à papa Diego Milito. Merci pour la confiance encore une fois. Parce que n'étiez-vous peut-être, je n'allais pas continuer à faire mes émissions avec votre femme. Que le bon Dieu vous bénisse. Maman Sarah Tola Aza déjà dans le plateau. Oh, tout le moyen vraiment tout sur la Maman Sarah. Pour tout le moyen tout informer bino na temps réel 2024. Nous devons changer tout sauf rien. Maman Sarah, bonjour. Bonjour papa Tadingalapa. Happy New Year. Pardon. Olobini. Happy New Year. Sarah. Olobi est le côté. Bon, ça parce que. T'as dit toi en 2000 combien? 2024. Yes. Happy New Year. Happy New Year. T. Biloko salara on a 2023 na piki ça. Ok. To côté 2024 le accent. C'est bon. Happy. Bon yoka goût. Happy. Nabegeyaka. Et puis wana ndezo ya. Happy New Year. Happy New Year. T. Happy New Year. Happy New Year. RT. Mais si vous avez un moto ezo ya na salani. Happy New Year. Happy New Year. T'as dit RT. Mais R comme ezo ya. Yete. Tika R. Longola R. RT to zolo bela kasi R kasi. Longola ngo kasi. Happy New Year. R asuka R wana fo yokana. Happy New Year. T. Mais au lobby R wana asuka dongo yokana. Suko R asuka to chango wapi? Yoka. Na yoka.
Happy New Year. Happy New Year. Mais olobi yasuka to eyokana yango na che mabeza wapi Tadi baloba bongo te. ouais Monde tozabo etokochi 2024. les choses changent. Nyonso ezo changer. Ba langage ezo changer. Bilan ezo changer. Na été c'est to ça l'émission à bilan après. Donc nyonso ezo changer. Anglais il faut que loba ngona accent. My fans. Tadi. Wana eyit. Okay. My fans. You regarding the emission. Bongo te, zwa accent. C'est ça. The emission. Mais obani na mwa likolo okitit nuance kitit. My channel. Te bimise lokwana bimisa. My channel. Bimise lokwana. Mais yango lobi. Tadi tokoti 2024 ozaka bolole. Te mais yango lobi na bimise lokwana. My channel is good. Yes. It's so good, yeah. Yes. It's thank so you, good. thank you. Yeah, my channel is good. It's good, yeah. Yeah, my channel is good. You is envoying the money. The morning. Makambo ezo morning te. Makambo ezo changer. Money ezaka angla kala. The money. Money te. The money is baby is Knox. The money is regarding. The money. Oh, mais you three is me. Voilà, mesdames et messieurs. Beaucoup. Non, beaucoup. Baby sis is monocos. Beaucoup. Il chante une voix, il est beaucoup. Is he partaging the emission? Is partaging his emission, yeah. No partaging, no English. No partaging, no English, yeah. No like this, no English. No like this, no English, yeah. No people, no partaging. No people, no partaging, yeah. Est-ce que vous comprenez ma mignon sur la lobby o? Toyo peka o kosi bato. Te. Namoni na lobby ka. Kosi na ote. Te ezokota bango. Te yo moko. Ngamoko. No, I don't know. Yeah, I don't know. Today I simply sing. For you. Bon, awa pena nde na moni okoti. Lelo na sepelisi bino. Non, I simply sing. Na pluriel. To. Quand je dis qu'on a pluriel. C'est bon. To sepelisi. I simply sing for you. To sepelisi bino. Today. Lelo. Is here. Iye nde nini mama olobi te wana ezaki na ngia kala na sika iye kaka iye non changing mais ebongo iye te pardon dictionnaire bilo se changer kaka iye changer te no changing iye no changing me I discuting is ambassador iye no changing no good no dislike iye is resting I changing mama iye yango nalinga ezakani tadi iye wana olobaka na batu izi iye awa ebango suste te me olobi anglais akala to bosana na lobi boye izi iye no changing. OK, c'est bon. Izi iye no changing. Izi iye no changing. Because the ambassador is certified is here. Ambassadeur faut à certifier. À ça certifié. Donc ambassadeur ici à certifier IE. Of America. Na États-Unis kuna na État d'Amérique. Is parling is IE. Na déjà bazo lobela déjà IE. IE parling is America. Bango bazo lobela déjà na ndenge yobe ya America kuna IE etikali bongo. To connected is ambassador for London. Bazoko se connecter na ambassadeur oyo ezali ambassade ezali ya Londres. Is IE is parling is London.
Iye, faut le ma peine à Londres kuna. Is iye is calling for Afrique. Afrique du Sud en anglais. Afrique du Sud en anglais. Ghana. Is Ghana. Le Kofi. Afrique du Sud en anglais, Ghana. De Centrafrique. T'as dit que. Oh my God, Jesus. Where is problem? Centrafrique. Afrique du Sud en anglais est Africa. Centrafrique. South Africa. South Africa. South Africa. South Afrique. Maman. Olivier Bimselo Roni. Qu'est-ce que c'est? South Africa. South Africa. South Africa. Yes. South Africa. 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 F-R-I. Tikana lobaka Cape Town. Cape Town, yeah. Is he calling for is Cape Town? Tina Cape Town kuna obe bango nyonso ba olobela pe ka yango. Kenya na anglais. Kenya. Mozambique. Is calling is Mozambique. Hey. Tanzania na anglais. Burkina Faso. Is he calling is Burkina Faso? Yes, na Burkina Faso siko na ndenge Tanzania komi Burkina Faso bo comprendre en anglais ni to Kenya na yango. Kuna pe ba koloba iye. Yes, is iye is certified. I sending his money for Cash App, beaucoup. My money. Voilà, ils ont déjà certifié. Alors, il faut envoyer. No. The sending. Yeah, is yesterday. The sending. Yeah, the sending is the money beaucoup. Is my bank. Ah, batindi mbongo ebele na Cash App na Zelle. Yes. Cash App na Zelle bo biso bato. Cash App te. Cash App. Ebo na chulu bato ko benga ngoni. Cash App. Cash App. The Cash App. The Cash App is Ziel. Ça il faut ozala. My money. Ouais. Me. Azui déjà, azui. Donc my money. Mbongo na yo. Okay. Yanga atana il quitté et c'est l'autre. No good. No. Tant on a créé ka ici est dans la rate. Voilà. Donc on a une émission na yo ici est nanga et ça certifié partout. Même l'ambassade ndenge sana so lingi ba reconnaître facilement. Le waka easy. Voilà, merci mesdames et messieurs. Ezaki juste entre parenthèses, il y a 3 petites minutes, vous savez, lorsqu'on vient comme ça, 2024, ambiance des fois et manka kibiso, batubele pe basenga kiango, Mama Sarah Tola et tonton Tadi, nous sommes là justement pour vous servir. Mama Sarah, n'a pas qu'on a nos beautés. Voilà, bonjour Mama Sarah Tola. Bonjour Papa Tadi, bonjour Naba bonne année, Naba Tunion Sobaga Olanda Biso. Je pense que mutuna mutao sa bilan na ye hein, na mutao sa bilan na ye. Ngape na yo sa la bilan nga na média. Et puis voilà, ba bonne année Naba Tunion so na lingi bino mingi, Maman présidente, Maman Nathalie. Président bébé bonne année na yo, bonne année na Amelia Moipa, la private de Orlando Domingos. Très bien. Bonne année na maman Gina Amatou, motema ya papa Aaron Amatou, le prince de Dubaï. Ba bonne année na papa Diego Milito, ba bonne année na Bana Ngai, ba bonne année na ba journaliste, chroniqueur, nyonso autour la bien. C'est tout sur bien na tinelo bonne année, c'est tout sur bien te donc eza yo to tikango etelengana na réseau. Et ba bonne année na maman Makiala Kumba, Fatou Dukonti, Solo ya Bambemba. Tout ça non de combien d'années? Faut calculer hein. Ba bonne année na Eliezer Kano, mon fils le banquier depuis Canada. Ngaba na ngaba changer bamboka Eliezer otanga na Canada. Okay. Sarah Abouelo de Bobouchab, bonne année na FBI, bonne année na Deba commune ya commerçante. Bonne année na Dalia Onyema, bonne année na Madeleine Aketa, bonne année na Edwige Kalala, bonne année na Pamela Kabeya, bonne année na Papa Edi MK,
Bonne année na famille Libota, bonne année na Belleville, Kondi la patronne à Poutine. Bonne année na Dinana, bonne année na Ursule Maman Dinana, bah bon séjour en Europe. Bah bon séjour à vous, Maman Dinana. En tout cas, bonne année na artiste, comédien et belé au pekato sola bien. So ebi ko kopera nangate, donc kozwa ngote tika ngote lengana. Très bien. Bah bonne année pe na artiste musicien nyonso. Oyo pe na appréciaka o to sola bien. Très bien. So pe to sola na so bien te tika yanga ngo etelengana. Connexion bonne année ici. Na ba fan nyonso bolinga ngai, bonne année na ben sensé. Bonne année na ba clochard pe. Ba clochard. Bonne année na ba nice to bosana. Ba fille légère. Ba fille légère. Très bien. Bonne année na ba sendi, bonne année na batabisenga senga ba sopeka. Surtout les sopeka. Il faut beau sombelanga kiti, il faut beau sombelanga télévision. Bonne année penda. Il faut beau ça les langues. Bonne année. Très bien. Bonne année. Bonne année na ba femme insensée particulièrement na Chimniki. Pour bangonde na ba base ba femme insensée. Allons-y. Bana isuna bosani. Bonne année pe na ba miyibi hein. Miyibi hein. Bonne année na ba miyibi sur internet. Bonne année pe na ba femmes infidèles. Bonne année pe na ba femme celle avec wifi. Bonne année pe na bana mikio bazobima na ba koko na bango. Bonne année. En tout cas bonne année zo swa penda batu nyonso. Très bien. En tout cas bonne année 2024 ngana bengango année à ba décision. Très bien. Ah oui hein. Année vraiment à ba décision et ba maman nyonso na profité papa t'a dit o baza intéressé moi sito mobali. Na formation ya business au salaire business aux olingo sala business nano sala business te en tout cas formation au banda le 15 février au 18 février. Très bien. Bande kwa Kishasa to sala ngo sur place à Wanaville pour aux adresses et aux la communiquer. Inscription en formation ils a $10 seulement. Ils a na poto $10 c'est quoi? Ils a na Kishasa. Et frais à participation, je pense que bureau européen ça tout baza intéressé. Très bien. Pour na balanda formation ya business en tout cas beaucoup melinga na privé na côte Sabino na bureau et au sali paiement na public chez professionnel hein. Très bien. Au sali paiement na automatiquement batinele au carte d'adhésion. OK. Na carte d'adhésion wana soro scanner et côte somba mon na carte ya groupe WhatsApp formation. OK. Donc voilà pour na bata poto to sala formation na Zoom pour na bande ko bana Kishasa. Sala abo mona mama Sarah bien tableau pour na to solango. Et puis l'avantage c'est Sarah to la to na groupe à groupage. Groupe à groupage za na bande mususu bana posa somba ba kabelo mais bana fond makasité. Mana moi 500 nga somba kabelo. Na groupe na biso groupage to na bateau ba edara bateau ba kendara Turquie, Chine, Vietnam, place nyonso oyo olingo sombelo na moins cher. Tous en bateau ba osala ba groupage wana. Très bien. Olingo voyage que de Chine, olingo voyage que de Turquie, olingo voyage que de Dubaï, wana besoin ba orienter yo. Ozo ba fournisseur à bien. Ya malamu po et permettre yo somba rapport te kaka. Sarah to la toza wana na formation tozo e batu na canal ba fournisseur à bien. Batu belé ba obenga mama Sarah to banga ko somba bloko na Alibaba nga somba bloko na Alibaba. Na yebi ba fournisseur à bien. Na yebi ba transitaire à bien. Et puis biloko na nga na zo en toute sécurité. Donc soko za intéressé olingo kota na business en tout cas n'hésitez pas à me contacter. Numéro na nga eza vraiment affiché wana. Voilà. Merci papa Tadi. Ba maman. Oui, ba maman, je vais parler aux femmes. Ba occasion oyo bolupaka ngote, bo rataka ngote ezaka très intense pour vous. Ba formation l'intégration ezali motuya pour une femme. Okomona boye na ba formation on a peu de personnes au bako luka moyen ba tirer attention na bango. Or, c'est une opportunité. C'est une opportunité opportunité o ezake non yo o saisir yango. Maman Sarah vous appelle déjà ezo banda bientôt awa. Benga déjà ata o benginga je vais vous donner le numéro de Maman Sarah. Beaucoup en contact avec maman Sarah. En tout cas, maman Sarah Lelo. Bateau pe balobi qui en tout cas ngai bata nanga sera disponible était ça compliqué net bateau États-Unis par rapport à heure. Au futaka frais na yo inscription, frais na yo ya formation, au PC emploi du temps na yo au sali formation privée. Très bien. Possible. Voilà, en tout cas maman Sarah cette émission
je vous ai cherché pour que nous essayions de discuter sur le problème Oyo. Ezali na réseaux sociaux, ezo sala pasi. Vous êtes parmi l'Obéli, EOP, Bozali na Audimat, EP, Bazali na Ndingisa. Parmi les influenceuses, il y a Congo, en tout cas, on vous cite aussi. Parmi les grandes dames aussi, Batanga Abino, preuve aux an trophée Moko Awa. Il y a Mwasi, il y a Boania, Nanda Kunayo Awa. Basi Akilo, Basi Oyo, Bakriaka. Aujourd'hui, Maman Sarah, la place de ce que vous faites en tant qu'influenceuse, vous influencez quoi na masse par rapport à tout Oyo Tozo Komona? Parce que le lot vraiment, tu fan de la situation, il y a maman, Nabiso Jaël Show, na papa Nabiso Kofi Olomide. Mais avant Toko Mawana, qu'est-ce que les influenceurs, na ba influenceuses, ba influença qui l'année passée 2023, Oyo, na 2024, Oyo, nous prions à ce que et se répéter. Batu ba otala biso ba ebi, il y a deux personnes ba influencer batu na mafinga. Très bien. Miso ba influencer batu na kindumba. Ngana ozwa part na nga en tout cas ngai so na bina défendre qui influenceuse na nga. Déjà bon une auto sa programme ani. Il y a formation. Très bien. Je suis dans ça. Naza na kati ya formation. So inazo na bina pesa influenceuse na ngai na défendre yango. Naza parmi basio basala histoire vraie ou cartonna partout dans le monde. Batala yango ka histoire vraie. Télé bango janvier c'est bon. OK. Janvier je suis disponible pour la banque. En fait, papa t'a dit na baya ki osala histoire vraie parce que même bateau tozara na bango na ba histoire vraie au balingara yango. Et à un moment babalukela ngapé. Ah oui. Ouais, même si na yara na vérité à histoire a fallu. Mais babalukela inga. Et j'avais trouvé ce n'est plus important de continuer avec ces voilà. Donc na boya na mi pesa ça fait 2 ans hein, 2 ans hein. Na boya pe osala histoire vraie. Oui. Mais na ba qui cette fois-ci tellement zaki na osala ngo pona batute mais pona sauver quelques personnes au banimelanga. Très bien. Laura ba maman Nathalie ba président bébé ba meilleur fan, ba sol mbemba et na continuer on a 2024. Donc ngana on défendre de quoi je suis influenceuse. Mais na batu mususu yo ebike awe loba mafinga yem ta imposer yango. Awe loba yem ta imposer ko bimana ba musicien, yem ta imposer base, yem ta imposer ko voyager na ba musicien. Et ça na mutu na ba grade na ye hein. Ba musu ba yepe mitakala, yem ta imposer succès mitakala donc mutu tout ana la qualité na ye. Ata na nenga mabe miza qualité oya par rapport na ye. Nga yanga en tout cas, je pense que défendre c'est plus facile et ça se voit aussi. Voilà, merci Gel, c'est une sœur à moi, c'est une personne, mon gars Gel depuis Kala. Kofi Azali papa et Pananga. Ouais, Kofi Azali papa. Mais je vais inviter maman Gel Show, Yakozwa Kitty. Yaocha parce que si koto luka moeto banda, to kota na zone ya turbulence. Avant maman Sarato kende na mozindo ya sujet otoza na yango mokolo mwalelo. La guerre de Kofi et Jaël. Ils ont profité de nani? À Jaël? C'est profitable à Jaël. Na moyen nini eko profiter na Jaël pendant que Jaël aussi est une femme. Elle a aussi ses limites, elle a aussi droit. Demain, elle sera épouse ya mutu moko boye. Et puis, à cause de la belle famille, mon kobo. Ceux qui profitables na été en ça la émission te pour parler biso sur relation na Kofi. Parce que jusque là Kofi a mutabuzoba, mais on a vu que Kofi a ko salaté. Ko yo le la télévision ko le baki abimala Jaël. Au sala ngote par rapport à la personnalité na e, par rapport à la relation comment on a Cindy, par rapport au salaté. Mais ce qui Jaël a osé Koya otali sabiso kabimana Kofi ara moi si na pendant 2 années et tout. Donc c'est que rando wana est profitable na Jaël. Et ça des avantages et pas Kofi. Voilà, analyse nini okoki ko sala aujourd'hui parce que des fois c'est que la rue nous parle moko ezalaka ba rumeur mais ba rumeur pezaka moko il y a bien information oyo etindaka moto qui est au-delà pour aluka à comprendre. Aujourd'hui peux-tu aussi que ça l'analyse pour dire que c'est la jalousie peut monter comme que ça la Jaël par rapport à maman si ndenge a zui et bonga wana gwende wana alors ça demande à ce qu'il faut ngapena ya na sala na réclamer ou na bimisa pe o esengeli ko bimisa moi jalousie cause na kat na mozo. Bon
La jalousie est un permanent, hein, papa t'a dit. Jalousie et yaka. Au côté la paix, amenga bimana jo oyo, quand même jo oyo, atikalo somelanga kute, a honoranga te, a salanga boete, menga la bimana ye, tamulai et tout, merci ba pesa namboa. Tant moni que ah mutumo boepe, abimika na même jo ango, ba respect. Ko pesa embongo, ko sombela bilamba et tout. Ko voyager na même avion. Et ça rappelle-moi. Moi tuite. Yo le kaka wana pendant soki 6 ans. Ota la peta mususu, ba salisa o makambo ko sa na vite. Ba sala o ba position ba ko sala na vite. Skota na nyonso wana mwasi mo boeka mutu ayeka lobi awa. Na texte mo pe na kotanga wana suka pe na moni mama Jaël a commis musala punda. Ezo kineka ninga na makambo. Donc quelque part à cause après na jalousie envers Cindy, c'est normal. C'est normal. Est-ce que Kofi mérite ça auprès il y a ba oye azozo ba bango lokola bana ba misusu toyebaka mama Jaël akenda et pas Kofi lokola danseuse non lokola danseuse lokola musicienne. Est-ce que Kofi mérite ça actuellement dans la musique à Congo? Bon. Ça dépend. Ça dépend. Pour moi, pour être réaliste, Kofi ne mérite pas ça. Oui. Parce que artiste mon côté, je prends l'exemple de Grace Temo. Est-ce que Grace Temo, c'est tout le monde ou ACP dans l'ambassalité? C'est l'artiste Makambo. Soi-disant, malgré que audio nango ezate mais au moins ba confirmer bazamo ebele que il y a Betarama solo depuis Kinshasa. Babi avant poto ti ne kirindi kana bango abanda ko chaba master na mutunet ki abmada na fali. Vous comprendre. Tout ça là, ça bien été. Surtout télémélango parce que grâce à Osé. Au moins il va frapper. Nous ferons une émission pour grâce. Au moins il va frapper. Oui. Va frapper parce que a osé ko salir image il y a artiste. Il y a artiste. Et Nangamba Kofi, je pense que azo mérité pe en ngote mais loko les ara par jalousie. Azo mérité en ngo selon comportement et éducation à Moutou, Nangamba Jaël. Mais na normal, Kofi ne mérite pas ça. Netingai étant chroniqueuse, ce qui, s'il faut qu'il ait attaqué Kofi, il faut critiquer le travail de Kofi en tout cas. Et Wana c'est tout à fait normal. Papa n'a critiqué. To longo liba générique ne bilamba banze moné nyonso. Natiki yango bolumbu donc voilà. Là c'est normal. Non critiqué. Mais ce que comme que na kota na vie na na vie privée na c'est que tous en antécédent mo ya bolingo. Jaël est clair, les loba tu vas comprendre que Jaël na Kofi et mamba fali te bana antécédent na ba oui, fali azane ka victime. Azara victime donc ezara système on des alarati. O utiliser arme mususu pona o détruire ennemi na yo. Ennemi na yo. Donc Jaël petit ya pepe mena fali et a pepe rendre pe Kofi ba compte ba compte oui. Parce qu'a ebi que sous le cas où kaotika te ba kangae. Pour bango batu ba otindete mais en temps normal ba otika te pour ba ozo pression ya ba fan il y a ba fan oui wana soldat il y a se déguiser le roi warrior les lois se déguiser le roi warrior parce que quand on parle de vrai warrior eza bato ba bandana fali bazala ba warrior ti lelo ba changer ba côté te auta muta héritier ouais mais tozo ya wana mama Sarah mais bato ngo baza alongo et papa Diego ake pas Tade de Montikil ake pas Saratola ake et pas héritier kutu to cheka atika to cha mais azala danser za Kofi yami balé moi si dans ndenge ye mo azoloba donc ça tu comprendre bien Jaël pe na kwa na e aluka ki support eza nani support eza fali parce que ayebi que fali na Kofi il y a des antécédents tikana se transformer na warrior lelo autant obundela moi fali ba émission et tout kolona koya ko rendre Kofi ba compte nanga warrior tikanga te ba osa nini ba soutenir nga ba boga été très bien pour ça comme warrior ba boga été ba soutenir malgré ça la
Alors ça, bah, compte à rendre, ils ont fallu, mais bah, Warrior, bah, soutenir. Mais tant que soutenir, il faut que ça va tout que les cambos, ils sont clairs que ça, bah, compte à rendre, direct na Kofi, à faire à Bolingo. Oui, bah, épargner l'artiste Fally Ipupa. Voilà. Donc, il n'y a pas de bataille qui soit attaqué Kofi, sur le loba kangi, sous la otikete, papa aidé otikete, bah, tout va otikete, même bah, Warrior, à tabangote. Même ba warrior ou batala raé ba na confiance na ba otikete so sengi ba kangisa moi $1 moi $2 ba osalango par amour oyo yepe à l'axara bango ke aza warrior. Moi je pense que Kaya Jaël c'est un peu différent na biso ba journaliste pour yezaka bolingo. Et puis so mutazo rendre na ba compte na ye wana pina toko kangi munokota yebi pourquoi rendre ba compte na ye. Mais nangambu ya ba journaliste, je ne pense pas que nga sarana ko vandi sapenda Kofi na finge pona se pesa Fally. Te na sala ngote. Même Fally yemoko olinga te. Te na sala ngote, na sala ngote. Soki fona longola bilamba ya musique ya Kofi na longola ngo bilamba na tika bolumbu nde na sala. Oui, c'est tout à fait normal. Na critikaka la majorité ya kota buzoba vie. Oui. Moi buzoba pe moi trop. Preuve, regarde comment il est exposé. Voilà, mutayaka na moi na musala. Yo commercier moi si bon toutefois tu as la preuve dans côté mais muto ba a on machete a bambi pe kombote sindi Kofi maman Alia voilà maman Rufa yambaka eloko semeki makambo eza etadi. Très bien, mais aujourd'hui maman Sarah, en tout cas nous allons vous mettre le vidéo et nous allons lire le message, il y a Maman Jaël Show. Mais je vais signaler quelque chose. S'il vous plaît, les autorités de mon pays, les journalistes, le musicien, le sénateur, le député, s'il vous plaît, ne soutenez plus le bêtise. Je suis choqué. Vous savez, Soulé est une personnalité. Nagolo Banin Azali, ce n'est pas n'importe qui dans mon pays. J'ai eu l'occasion. Il y a Okeneti na bureau, il y a papa wana sous les kauka. Na fanda na bureau na ye, to fanda boye, na comprenant nani o père wana za. Est-ce que dans tout ce que nous faisons, nous ne pouvons pas épargner ma personnalité lokola ba Soulé, ba Fally, ba Edi, ba Diata, ba première dame? Parce que là, on suppose que tout ce que Oignon so batu bazo ko sala na bêtise derrière bangolo mo boy baza. Oyebi pona nini na otika ko je poni ba ocha bangolo baza ba olati ngo Fally. Parce que Jaël a route Afrique du Sud, à en Afrique du Sud. Poni ataka Kofi te. Jamais. Elle nous parle de l'Afrique du Sud que baboya na Kofi. Tanga ke no bota mwana na et tout. Pourquoi elle n'a pas attaqué Kofi? Wana toyeba makamususu. Tolongo Afrique du Sud a Kinshasa. Asali ba moi. Si ba oswana na master na wana mususu wana makolo basu attaquer Kofi te atika biso kutu to yamba na plateau. Mais pourquoi kaka koko ma pembeni ya Fally obandi ko rendre Kofi ba compte? C'est grave. Ça fait tellement mal. Regardez Maman Sarah, pardon. Regarde que na mal ngana ebisio kaka. Jaël a obété la biso sur relation à Kofi. Azu courage au lobango lelo. Jaël a qui en Afrique du Sud a bétate. Jaël a Kinshasa. Akoti kutunda kwa wana Kinshasa. Na bamba sunae a bétate. Jaël katanga komo lobela Fally. Akomo cha Kofi musapina liso. Sans kobanga. Sans kobanga. Siko bato mayelo ba otala biso ndengo utalo bake bato ba oklatisa ba Soulé ba Fally bato ba otala biso so ba bi basala analyse ba lo ba Jaël mamba osala ba bato Fally bato bazotinda et puis preuve c'est qui oyo et salinga passe peut-être entre-temps c'est là entre-temps bato Fally ba otindete mais hier aza sage a moni que pour rendre Kofi ba compte il faut azaki na appui à l'époque. Pepe héritier à poité à Kofi te. Atali terrain côté ni na ko sala Kofi vengeance. Fona diembe la Fally. Ba fanatique ba tu ba monaka Jaël a commis na warrior au soutenir Fally. Or Jaël a se servir na Fally na ba fa na Fally pour venger Kofi. C'est une affaire d'amour.
bandeko wana nyonso abasi wana ozomona baswanelaka bilengi kobosana te nazoya Karine Paya ye moko kolobaka bima na Kofi Mama Arifa belle-sœur na makomi ya Jaël toyoka pe grâce aza en kati tche la biso na grâce grâce temo abima na Kofi tozwi na Jaël kobosana ba Pamela chocolaté bango tout wana donc je comprends bien apparemment équipe wana bayaka médiaté bayaka kosa kindumba apparemment et puis omoni ba en na bango nyonso mona wana bilengi oh nzambi wani donc vous voyez à quel niveau que bandeko na biso basi oyo baye ba envahir espace moko boye wana papa t'a dit s'il faut rendre Kofi ba compte il y a beaucoup de choses à faire ou eko blesser Kofi oui ezebele. Est-ce que Laura Bobima là et comme Ngambura il faut rendre ba compte na ndenge Bobimara et surtout ici bon eza question moko vraiment moyena tuna yo yango mais rando oyo et là ta fali mais ekolata été ezolata ye parce que déjà moi ce qui m'a fait très mal maman Sarah eloko est intéressé nga pour vraiment to évoquer sujet parce que biso tozali ba panzi sango tozo ko comprendre siko que ebele ya bandeko bazo ko sala makambo mabe na internet batika lozala ba panzi sango te et ezala juste canal moko boye pour na comme ça musala na bango professionnel parce que moi ça me fait trop mal aujourd'hui de voir maman Jaël j'ai de bonnes relations avec cette fille ande konanga moi si je l'aime bien qui font des choses na page naye azu elongia sous les atie. S'il vous plaît, Soule n'est pas n'importe qui. Soule azali kakapona Jaël Choté. Non, maman. Soule azapona biso nyonso. Même nga aujourd'hui, je peux avoir un problème. J'ai son numéro ici. Nakobenga ye akoya. Oui, akoya akosunganga. Mais tout le cas ko privé batouté lorsque nous voulons faire les choses, il y a ma bé à salité. Parce que aujourd'hui, oui, parce que pesara soto keto zongi so tali. Kandenge to utotanga Jaël alobi ye Kofi mobali nae grâce Kofi mobali nae Karine Kofi omoni ke ba problème o ba utozo wanango pena grâce eza Kofi mobali nae oyo pe Kofi mobali nae quelque part aussi papa t'a dit quelque part aussi papa t'a dit c'est là pourquoi Jaël a qui ko exposer grâce na cc ezoloba make grâce akutana na Kofi et soit Jaël côté ni c'est que bilengi maman bilengi Nini c'est ça le problème eza bilengi fallait victime hein fallait offrir maneka gratuitement ouais voilà voilà pourquoi nous réveillons l'équipe ya musicien oyo tant li solo na ebimi ki alobelaka fali boye so landi bien la première personne so landi bien bat équipe nationale nyo sona ya kala basekui oui basekui figi grâce basatake la grâce pona falite bango ba ofinga grâce po ba yoki azaki na Kofi na restaurant Kofi apesi mbongo mobile na bango et puis bakanisi ke po vieux apesa ka mbongo pamba te après mbongo azui bilengi non mais bilengi bilengi non mais c'est non, mais moi, tu sais, moi, ça me choque. Et non, voilà pourquoi tu as interpellé même équipe, il y a Papa Nabiso, Fali Poupa, son bureau, son entourage, de faire très attention. Aujourd'hui, maman, message. Aujourd'hui, nous sommes là dans la carrière, il y a Fali. Il y a même certaines personnes au Bagokeneke Fali. Azali mutu oyo lelo ba congolais belé bazotie la motema à travers sa musique azotombo la drapeau ya Congo partout mais azali kaka entouré kana makambo ezokozoki sabat et BBC ba carrière bato belé si vous regardez bande kwana nyonso banzela tout ba l'équipe batona ba succès sili ba carrière et sili apparemment ils ont la facilité de faire descendre ces slips chez n'importe qui, n'importe où, ce n'est pas bien. Et puis à la fin, vous allez venir pour exposer papa, maman, gardez vos sentiments. Ça sera quelque chose de bien. Maman Sarah, nakanisi avant tozonga na question, bogo sunganga. En tout cas, notanga message oyo ndenge kaka nga na moneli yango. Bo supporter nga, bo finga nga te, bo supporter ngai.
Le message... que message na analyse to sali Vandi. Message Oyo, et sali 14h, na compte Yande Konabiso, Jaël Lokoki. Si vous partez, vous allez voir ces messages. Batie et Longi, il y a honorable sous les... Parce que Nayebi déjà qui a honorable. Pour to yebi biso, il y a Mwamba kuna to yebi ndengeni ndonto vota qui est. Maman Jaël qui dit, Kofi. Bazo maskete o koko dianzumbuti. Kofi, son papa. Kofi, na évité yo trop. Mama Ruva, na mama si. Mama si sindi. Mama Ruva na mama si. Nde na yo comprendre que mama. Et puis bakumo katango bien si. Te yemo mobali mutakomisa mama si. Mama si. Voilà. Olukinga na ba piège trop. Okokite obanda ko bebi selanga réputation depuis jour na boya yo. Merci point. Awa. Et ça linga nzoto. C'est la pardon papa t'a dit awa naza analyste. Na mona commentaire mon comme tabi na TikTok kaka papa t'a dit. Oh Jaël yo mona yi muto kokolo ozo camarade Sarah te Sarah za camarade à Jaël te. Quand on parle de l'équipe nationale, Sarah n'était pas là. Ok? Donc, s'il faut faire l'analyse, non, on est la makamboui qui est dans les réseaux. Très bien. Awa Jaël qui nous dit que Banda Boya Kofi. Yenda Boya Kofi. Banda na Boya yo okoma koluka kobebi selanga réputation. Très bien. Jaël na Kofi Baboya ni ça fait combien d'années? C'est là, on doit commencer. Tant que vous comprenez que Kofi a banda obebi c'est la réputation banda kala. Réaction à Jaël. Est-ce qu'il fallait qu'à Lelo ndengo komi ko soutenir Papou na yo fali pupa. Ndoya ko bimisela biso makambo yango ndeboya ko régler ba compte wana. Parce que ça olata nani na minito. Fali pupa innocent. Et ça Fali qui est derrière. Innocent moko azala ki na ye teninité innocent. Voilà. Ce qui fait très mal. Alobi depuis na boya yo ya solo Otinda ba journaliste baloba kenga naza na sida na kipa te ti na boti na Afrique du Sud sida yango ezalaki distrait vie keba na mère Alia ayebaki e relation oyo OK. Donc Alia a souffert pe na mariage yango. C'est-à-dire maman Sarah ici eza histoire oyo esali désanté. Et puis il paraît et sali inanité. Ouais, eza na confirmation. Eza na il paraît à se confirmer. Donc mais comment je me dis yango ti herbe do tinaganga papa t'a dit bala. Papa t'a dit bala. Tika ba raison. Papa t'a dit bala. Ah, tika ba raison. Tika ba raison. C'est bon, tozo évoluer. Ozana ye? To ça l'émission. Ata kutu ya kozala na ye. C'est bon. To banda ko checker. To ça l'émission. To ye kolata comportement ozana ngo. S'il vous plaît. Lobe ya kibona ne, ozwaki soso, ozwaki loso, ozwaki nyoso, molamuki na tongo malewa. Wata na mutu oto ko checker te alambela ko to yebata ka alambaka bien ata impoli. C'est bon nene okoti fa retirer. Na retiré notanga message ya tanti. Oui, c'est bon. Notanga message ya tanti Jaël. Bolimbi vraiment bolimbi sangai. OK? Na senga ye mama mère Alia ayebaka relation na biso oyo. OK? Très bien. Na senga ye pardon. Na fandana yo to sali makambo ebele mais na fandana to sali makambo ebele mais na boyaka yo pona buzoba. Na lingaka master na yo na nko. Point. Tia point. Mais soto bito kota na anglais. Mais. Te, t'as dit, oyebi ke analyse dans lelo batu ba comprendre ngate. Oui, il faut comprendre ngate parce que moi je suis pas manipulé na mutu moko na réseaux sociaux. Oui. Ngala apna journaliste na sara makamna nde fala lo ba journaliste faut lo ba ka vérité. Ndenga. Soto koti na anglais oyo kaboya kofi na nko ya ngwalinga ya boya ka ya ngwalinga master na ina nko pour master na aza mature. Omoni ke so na zongi ke Jaël o sala jalousie pour na Cindy ezwa place te. Ah oui. Raison ya sortie médiatique à Jaël. Pour lelo toloba bakali mutauti ko tumbola. Oui, exactement. Juste après wana phrase Jaël a bandé de ko attaquer Kofi. Siko na mi tuna.
est-ce que moto boyaki yo moko na ndenge ya solo o aza immature olingi pe camarade na ye nanko est-ce que ça ne lo mo zo réclamer susu pour des mois si so aboyi mobali c'est kamoni makama mabe pa mobali wana on oublie et soit quand so mobali aboyi ngalingi moi si mosusu Jaël réclame quoi chez Kofi soit Jaël ana posa a créé un engouement tout autour ya ba warrior pour ba monae que azoko te la fali. Il est vrai. Il est vrai. Narando a fali na Kofi. Est-ce que fali a besoin ba fingela e Kofi modelo? Et puis c'est son papa. Yemoko fali. Ba tuto za bazo ba to boni bilo musa va encore ta faut réfléchir saka. Yemoko fali a mal bouche. Pona nini yemoko fali a osata une fois te ko manquer Kofi respect. Même pas. Et puis à l'époque où tout fali pouvait tout faire. Hein? Pourquoi? Ata lelo na niveau fali a komi po ani azo manquer Kofi te. Pourquoi biso bato toyaka loka basinjili bamikala toyaka oluka ba intérêt na biso to kuluka to sala babiloko moko ya excédent po ba mona biso danger dans ozo créer yo moko ba scandale et puis yo moko yo côté la ba scandale o créer po ba mona net ko zo travailler. C'est ça. Est-ce que c'est ça accompagner les artistes? Est-ce que c'est ça accompagner la culture, la musique congolaise? Papa, et bandi lelote et outa une équipe nationale, ezabongo. Équipe nationale, basangana pona bilengi, pe bilengi donc kabola bango, c'est tout à fait normal. Voyez les retombées et puis okoyoka pe basia ba maman bana bandeko, bana ba famille. Mais comment aujourd'hui on peut commencer à citer les noms des hommes et puis ce n'est pas n'importe quel mibali. Papa t'a dit total on a mis sous mususu. Toko pe ça Jaël raison. Que Jaël a raison, Kofi Mutabuzo ba et tout atinda batu ba finga na sida. Sida na ba bimisa on banda kaloebi. Kala. Siko soki lelo ko bossa na pété. Kaka Jaël showana. Ba uti ko accuser abeta dans Gloria Monsindo. Na producteur. Vient na bisa zaki mobala sœur Marie. Donc osomona bana ba compte à rendre na bango on dirait oh bazo régler mais ba ministère ba comme ba victime. Mais bossa lango ka en privé o monika nde bolongo la bilamba binomi balé. Bolongo li bilamba. Bolongo li bilamba na mbetu bwana 4 murs il y a une porte non yokate Sarah ezo sala bien te lokolo la basala ngo na privé kuna bolongo li bilamba bobano sala bobo bosoto na bino finissez ça là-bas en privé, ne nous amenez pas ça ici, hein? Baza ba papa ya bana siko imaginez-vous Didi Stone afandi azo kajela azoluka a décrire nzoto ya tata na ye, s'il vous plaît. Saint James Afandi bazoluka ba décrire nzoto, respectons quand même. Papa landi kinchodi. Respectons quand même, s'il vous plaît. Moi ça me fait trop mal. En quoi les influenceuses ici baza importantes pour la musique ya Congo? Jaël peut avoir raison parce que l'histoire sida Jaël et Bimi les lotés c'est vrai. Mais est-ce que toi tu te rappelles que Toyamba Jaël na émission mo Toyamba ye, mais avant émission Jaël nous a dit Batuba bimi sa que Jaël azana na sideza ba master na ye o baba no fana na ye na matonge. Mais aujourd'hui comment ça change encore la forme que c'est Kofi qui utilise les gens. Toko pe sa Jaël raison parce que ba no fini mamba sida on peut kala. Mais si ko kala wana tango ba ofinga Jaël azaki wa peut pas dénoncer Kofi. C'est grave. On continue. Je continue avec le message. En tout cas, comprenez, Eza Linga, les amours très compliqués. Nasenga, pardon, machin truc et silim. Bon, na linga muninga non en kopo aza mature. Alors, lokola ozo tinda. Muninga onani. Togoye baye. Po aza mature. Alors, lokola ozo tinda bakali lelo to bandi buzoba. Na linga kina lobate po na ba concert na biso. Voilà, c'est ici. Place fallait à côté. Que on fait intervenir, introduire un innocent qui n'était même pas entre. Fali n'a même pas servi le coladra. Fali non mais écoutez, maman bazo boma ba frère na biso. Ezandenge moko maman bazandenge moko na ba oyo ba yé ko se réfugier na théâtre. Ici Fali n'a pas servi le coladra, le cola oreiller, encore moins la protection pour Nabango Mibale. Mais ici, on vient pour intervenir le travail de Fali pour dire
nalingaki naloba te pona ba concert na biso mais eleki olingi ti donc olinga ti grâce pona kaka osukisa il y a pas compte à rendre. Donc, grâce... Olinga, s'il vous plaît. Et puis, tu sais, pour écrire ces messages, ça demande l'énergie, le temps de réflexion. C'est-à-dire que la personne est consciente, je suis en train d'écrire ces messages et l'obinango va retomber et cause à la nine. Est-ce que vous avez même pensé, vous avez même eu pitié, Yamibali Yabino? Olinga ti grâce pona kaka osuki sanga, mais esimbate. Naza chefali, naza vrai. Naza chefali, naza vrai. Alors tu es chefali, est-ce que c'est Fali qui est en train de faire en sorte que Lelo yo réglé ba compte avec son papa là où Bissonion Soto yebeli Fali? Naza est pas Fali, naza vrai alarme. Na ye Aza est pas Fali, aza vrai alarme na ye. Donc aza vrai alarme. Oh! Alarme a Fali za nana ketchup. Alors, ma famille, ce sont ses enfants. Na lega ki yango na mwa ka na ndenge ka ya lingala ko mais yo ozong singa bien ko alarme ya Kofi ya Fali. Batu babenga na ba bébé éternel. Mais na suka ba kangeri. Alarme ya Fali. Te yo ebitike ba kangeri che moyibi. Ndoki. Mais biso to yeba ba okabwana te abenga Karim bébé papouche na bébé éternel. Alarme ya Fali. Yé pas connu sa Kofi. Abenga ye papa, abenga ye bakombo nyonso. Alekinyo. Maman, il y a et puis moi ce qui me fait mal c'est que heureusement que le ridicule ne tue pas. Yango moi. Na kabwana na wata, pour ani na roko sele marambute. Te maman c'est parce que otikala odong otikala. Pardon. Otikala odo otikala. Na ye. Yo omemanga wapi? Kofi amema ye wapi? Donc Fali amemi ye poto. Ah. Vous comprenez comment vous exposez na cause Nini, parce que là fait quoi? Vous exposez un grand artiste sans le savoir, s'il vous plaît. Ba message jo botia kango na ba place publique po biso batomaye le peto tangaka. Yo o memanga wap lelo franchement to bandi épisode 1. Yo koko Rufa. Oyambanga belle-sœur. Dabi est-ce que la wala ya oba marifa. Mais yepe akoyamba combien de belles vraiment nga boye hermozo suksanga na moté. Donc maman, nyo faut ko présenter yo oyambi. Ah. Et puis maman marifa peka na clochard, zaka boye. Donc ya baba belle-sœur nyonso en tout cas. Ba bénéficier nini? Est-ce que ezana eloko moko? Non. Tu sais, ma soeur, il y a certaines choses, on peut voir ça seulement avec ma mise sur notre physique. Or, sur le plan spirituel, ils ont un impact. Hein. Parce que comment les noms, il y a maman Nabiso et Bimaka Nabuzo, il y a papa Kofi. Non, c'est pas sérieux ça. Koko Rufa, yo yamanga, belle-sœur. Koko Rufa, yo yamanga, belle-sœur, il y a Bouzouba. Bon, bah comme Bouzouba, mais Bouzouba, il y a Bouzouba. Oyebi ma solo to solo là. Alors, okolela zela vie luka okende kobendisa mama si bale non tangate. Sarah c'est fort, c'est fort. Ba bendisa nini? Alobi vie kende ko luka kobendisa mama si ba Tadi ote ko loba on annonce tanga ngwata. Mama si ba lèvre kende koluka kobenda mama si ba lèvre ya se et komisaka yo liboma biloba loba chez moi. S'il vous plaît. S'il vous plaît, même Fali. En tout cas, il faut réagir. Moi, j'avais vu l'équipe de Fali sanctionner grâce à mon frère, bah ça lui communiquer mon boy. Mais là, c'est plus loin. On a ça la analyse ya musique parce que je suis un Congolais. Bon, et à pas s'il fallait réagir. Parce que et à pas si parce que Jaël avait bien calculé. Et alors on a la minute yo ebi kenga ta msus na yo kende na ebi kenga na clochard de Simbarate. Elle t'a dit tous exemples yo ebi kenga na clochard courant ezate. Siko yo zarananga au démarrer clochard et à pas si na pique ça. Et à pas c'est logique.
To comme ça fallait te azwa ba me masoke kuluzu. Et a logique o so salamela iba mission nyonso ba opexate. So pe salamela enganga nde fali na opexate na bando tala lwanda ko ezika. Non mais Sarah et Salinga nzoto malili. Vie pas mutabuzoba. Mais Aza na kati. Aza na kati. Yango nga na lobby vaut mieux en finir dans la chambre. Ba lèvre. Oh là. Yango nde ekomisaka vie bilobal ata yo moko. Et puis ici là na photo profil vous mettez la photo d'un homme que tout le monde respecte s'il vous plaît. Photo et puis on a problème et ça un problème Sarah. En communication, ils ont une influence, ils ont un problème, makasi, non. Et puis, à la fin, vous allez vous appeler Naza Mwasi Yamout. Mais quel est cet homme lokolanga? Je ne sais pas quel genre à Mwasi Nozwa. Mais une femme où on a utilisé par tous les mécènes, en tout cas, je ne peux pas. Nako tambola na été. Nako tchaye nanda kunangate. Motaka public. Parce que elle apportera des choses au ekozala malamuté chez mes enfants. Ce qui est pas banananga ité, na makambo mususu donc sengeli. Voyez, namakambu mususu donc sengeli, pardon, natangaka juste phrase oyo. Il y a message et puis tu reçois moi repos tu kotambala moko na vidéo pour te lukato commenter vidéo ya maman Jaël Show. Yango nde comme ça kayo biloba loba. Nde comme ça ko yango to loba ka bilengi. Problème eza ya bilengi. Yango nde comme ça kayo biloba loba. Yango ezangi sakayo olela kama kasi. Et puis atiena ba bobé yango ni ba smiley. Ba smiley. O ya ko seka wana do azo seka nde quadra. Ah na ebité. Yango nde zongi sakayo olela kama kasi do epananga. Alela wapi? Alela kai pa Jaël. Donc pas maman si. Alela raté. Biloko wana ezate. Papa olingaka kolia trop mais otondaka na yo avant et là. T'as dit explication à comprendre. Papa olingaka kolia trop mais otondaka na yo avant. De kofi wapi? O yeba ye moko. Yango nati kofi teta de bosani. Te mais c'est que est-ce que Jaël awa ezaka po asepelisa monoko na été? Papa to yoka na ba arabo pikiliki. Ba danseuse. Est-ce que ebi ke via ou tu ebisa biso ke prostate ba bébé? Allez Jaël ayo esabso via tonda rava. Te siko na tuni na ba danseuse nyonso o ba longwa kuna na ba o ba funda ezalaka nini? Vie soki azwinga ako sala boye kende mata zo. Bosa ne cuisse de poulet mambalobaka. Cuisse de poulet kutu atanda ebele c'est que Jaël aza mutu mususu alors peut-être ouais, mais peut-être elle est différente hein. Chaque mutu ana ndenge na. Donc c'est que Jaël datonda kité. Ndatonda kité. Tonda kana yo pe avant yango na tika nanga. Donc vie koto de excès de trop koto na Jaël atiki. Musala punda. Message phrase asuka ya Jaël Musala punda. Sarah pona ko résumer nano ce que nous venons de lire. Na 1 minute. Au regard, il y a situation où yo oko réagir ni. Papa t'a dit, eloro lo ba paya bon tout exact mais sauf que Batouba comprendre que ba musicien belé lelo ba victime ya bilengi. Ba compte à rendre ndeza au sale man internet sur saranate. Oui, vous avez raison. Batouba komiga ko calculer héritier nanani obayoka na te na ko diembela ye. Pour na venger héritier pourtant on fin héritier makasi yé koto osani na côté la ngapo yé héritier bayoka na te. Très bien. Entre temps ba victime eza ba artiste o baza exposé ba osambwa siko. Pour na minute o ba ko épargner falite. Jamais. Finga mamakasi. Jaël pas yo répondre pas soutenir Fali. Mais qui a créé les scandales? Les scandales c'est profitable à qui? Point d'interrogation. Alors bato botala biso bozara bazo baté. Mutu so alinga régler ba compte na ye ayebi stratégie ni na ko sala luka appui au régler ba compte na ye. Eza conseil on a lo ba na faire matin midi soir. Travailler na ba vrai ko travailler na ba warrior révolté te po ba olingo te ba soutenir yo ne lo côté ba bando créer ba propre problème na bango po ba venger. Ba scandale oui. Ba venger Fali. Ngai ta on a longwa pas Fali. Nakendaka pas faire pour na gauloise te.
pona ko magoloise te nakenda pas faire ponga pe na rendre fali ba compte nanga moi te que tant on a rendre ba compte nanga et après na vanda nanga kimia est-ce que vous comprenez et après na vanda kimia ponga na goloise te na zap na wayo nde baloba mutu na mutana ba préférence na na yoka musique nyonso a Congo mais na préférence tangeza fali parce que ouais zanda kuna bino vous comprenez donc mutarazo baté mutasara calcul akendaka place oyo ayebi ke baosoutenir ye akendaka place oyo ayebi ke moto wana na ennemi nanga bayokanaka te baza na baappui oyo baosunganga c'est comme ça donc baartiste oyo baosambwa na internet bayeba kaka ke baza bavictime ya bilengi. Voilà, en tout cas Mama Sarah, vous avez raison. Yango pe ozomona lokola baza bavictime baza basujet ya bilengi. Si vous regardez bien, bandeko na basi nyonso o babeta tolo na bimana musicien kingani na bimana mutubo na bimana tala ba vie na bango. Ezo sukaka lokola ba vie ya ba danseuse oyo bazwa conscience te. Parce que moi je connais des danseuses oyo akenda kobina, akenda pona musala, aki asali kaka musala na ye, akoki pe kokwe ya même bala moko na leader po peut-être pour moi qui pouvoir il y a leader banini influence wana akui mais elle a se ressaisir amitié na nzela lelo pe bazali bien mais so botalika bandeko wana babando tanga mibali na misapi. Or une femme ne peut jamais commencer à compter les hommes avec ses doigts, ce n'est pas bien. Ete ya bino bae oyo pe ba vie wana bazoya ka kolanda bino habité bozwa nini. Bon voilà, on avait parlé il y a Etali texte maintenant ce que bozwa yemei Maman Panza Panza, Maman Tumba Tumba, Maman Poulele Poulele, Maman Vérité Vérité, Maman Nabiso, ça. Maman Vérité, Maman Oyo, Azolo, Nekaka Vérité, Makambu Oyo, Asalana Oyo, Maman Panza Panza, Maman Panza Panza, Maman Vérité. Maman Vérité. Donc, yé en tout cas, Papa Kofi, ne Koya Lisusu Te, Po yé, Ma vérité, ça. Ma vérité, Ezali. Ce qui m'a choqué, Ezaka Ke. Ce qui n'a zone mananga lelo ke na bimana mobali X na mobali Y et bongo ata bobimisi mutakala nanga esala nini. Suivons. Oui bingati. Tokuta note. Vieloko lingi t'a respecté yote. Mama Rufa, c'est toi qui envoie Bakali. Alors, moi je regarde plus Bakali. Moi je regarde le vieux. Je regarde aussi Mama Rufa. On va bien jouer. On me dit chobo telanga disana. Na boye que l'on m'a camarade nous. Camarade nous. Allez que musica. Au thème. Et puis, nga, na botte en Afrique du Sud. Ma fille a 4 ans. Afrique du Sud pour botter test à sida. 3 fois, je crois, je t'en robot au médecin. 4 fois, bat Afrique du Sud bazar. Ma fille a 4 ans. Elle m'a libéré ti. Oh, que ça 2 ans. Ndena mesa mwana nga mabeli. Po mabelo eza pona mibali te, ya pona bana. Mwana nga fa melango. Amela. D'autant que une conscience nangebi keza tranquille. Vieyo ko bébé sera mambuta. Mibali balandanga. Et puis mibali nanga lia kelo, mibali nanga nda lia champignon na vie. Oyo lela gana. Oyo lo bisoko biloba loba. Oyo siliki so lungo beta nga juna kena matanga bawaze kwa. Mibali nanga lia ngo makasi ndanya kutango. On sait bloquer ça bongo Thompson. Viens. On va bien jouer. Yon go bébé c'est la réputation. Donc baby ça n'a pas réputation. On va bien jouer si qu'on a si. Au Sénégal 1000 pièges. On a sauté 999. Tant que on a 400 ba piège mike. Donc na 1000 na mouton cause imparfait. Même sur la banane coco na banane coco ya. Mais cette fois-ci na 4 à peine relation qui na boyi. Na bo. Alors, le quoi yo tindaka bakali. Allo bana TV ke no mata avion te na mata. Défaite ya suka ya vino ya ngwana. Le quoi yo piégeanga ipa colonel. Na solo na colonel na yo kango boka conversation na solo na colonel. Na yo kango na Paris. Et pas ya muto na koke yo ka conversation pa nete. Ki shinjo rayebi mamna oloba. Comment a sonné colonel la conversation? Et puis, ebima na téléphone, il vient na ngamo ya combattant. Tout ça, na yako lobo na TVT. Nga baluka nga tina poto.
nga ba piège nga tina poto alors on a la surprise surprise te que un jour na lam ki bo utaka la bimi yo kasi vie choqué nga ah ye mobile na ngai vie yo ba mobile na ngo pe na tchala mutema ke ye pe ndete to la kana alliance jour oye ba ye ba kalate ata musuna ba joint ke abimi officiellement pour nga fana poster noko il fallait que ça nga bag jour oye ba ye ndevi o kata la mutu a mutu ma kipano makambute makamba YouTube etali ete yata la Jaël à la maison la douce Jaël à la douce Jaël qui parle bien Jaël ya kimia o ya embrasse kitoko wa pesa ba détail vie kitoko wa za poser calme hormis caméra. Vous comprenez? Parce que vieux yoko baby c'est la ngate yo va na mama si to baby sana mama si hormis yo ka ba vérité la vie et puis au bondissons dans la chambre. Yo lo ba no mingiti. Moutou rouge, tu parles trop. To baby sana makambu. Toko vie, yo ngo baby sana réputation, nga no touche sous ba qualité o kanga bakali. Yo ngo baby sana réputation ke na sida. Na bela mbasu. Na cicatrice na mupende na changu tatouage. Na ebite ke nga na bela mbasu na kota ndaku 9 mois. Na ebite. Noko tambola te lokolo tunga mna posta ba photo na ngamba so bomona wana nga ba poso elongo nga na lali trop na mbetu soki 8 mois so 9 mois. On comprend? Si connais na bela ngamba so na kota nda ku veyo kalisani. Na banda ba fino tout. Donc ngai na bela mbasu nga mona mi poster ba photo na nga na Facebook. Bota niveau na komaki. Bali bakata nga na lokolo. Oh ba tutu bosse nga be mishe ba finga nga ya tatouage ya boy masu na nga na koti na ebite ke nga na bela mbasu lokolo vimba lokolo etanga mafuta nga mona posta ba photo lokolo na nga lelo boli bozong sango ke eza sida vie muta sida za galwa ngai na kana li kwanza te li patate corps séduisant tu yo vie muta sida yo ba no lande kana kina avana na mikili Mutasida me yo landi. Tango ngo piéger nga bando kanga ngo zong sa love. Obando ye bateke muto na holanda na obeb c'est de réputation. Au corps de rêve TV, la corps la plus velue du monde. Ta tatouage n'est la fille mais yo ka lèvre yo nya kutaka. Mutum sum dans mon nya kutango. Pour yo prise définition des lèvres. Yo ko kufa. Moutou rouge. On va bien jouer. La salle jo yo lingo au piège nga trop. Ko vieux yo ko baby sala ngate yo va na mama si to baby sana. Mama si hormis yo ka ba vérité la vie et puis au bondissons dans la chambre. Yo lo ba no mingiti. Moutou rouge, tu parles trop. To baby sana makambu. Toko vieux yo ngo baby sala nga réputation nga no touche sous ba qualité o kanga bakali. Yo ngo baby sala nga réputation ke na sida. Na bela mbasu. Na cicatrice na mupende na changu tatouage. Na ebite ke nga na bela mbasu na kota ndaku 9 mois. Na ebite. Noko tambola te lokolo tunga mna posta ba photo na nga mbasu bomona wana nga. Ba poso elongo nga na lali trop na mbetu soki 8 mois so 9 mois. On comprend? Si connais na bela mbasu na kota ndaku veyo kalisani. Na banda ba fino tout. Donc ngai na bela mbasu nga mona mi poster ba photo na nga na Facebook. Bota niveau na komaki. Bali bakata nga na lokolo. Oh ba tutu bosse nga be mishe ba finga nga. Ya tatouage ya boy masu na nga na koti na ebite ke nga na bela mbasu lokolo vimba. Lokolo etanga mafuta nga mona poster ba photo lokolo na nga. Lelo boli bozong sango ke eza sida vie muta sida za galwa ngai. Nakana li kwanza te li patate. Corps séduisant tu yo vie. Mutasida yo bano lande kana kina avana na mikili. Mutasida me yo lande. Tango ngo piéger nga bando kanga ngo zong sa love. Obando ye bateke muto na holanda na obeb c'est de réputation. Au corps de rêve TV, la corps la plus velue du monde. Ta tatouage n'est la fille mais yo ka lèvre yo nya kutaka.
Mutu musum dans mon ni akontango. Pour yo prise définition les lèvres. Yo ko kufa. Mutu rouge. On va bien jouer. La salle jo yo lingo au piège nga trop. Ta continué nga tina infiltré tellement que je te connais trop bien. Tout ce que ça no ba, tout ça no ta ba 6 ans te. Moi et toi, t'as pas 6 ans cachette non. Ba 6 ans. Tu vois que na yebi au bien, na yebi jeune au bien, na fani no trop, na yebi comment tu joues. Na yebi comment il faut bando tinda ba tueba sa makamba piéger bato. Pourquoi na bima na kati molongo sino? Tu otindelinga muta infiltré pe menanga, nando pressentir que ça c'est toi. Bato ba mone moi singa na mone na ombre na yo. Na mona que oh vieux. Au moins na dévoilé avant ti. Parce que na yebi de quoi tu es capable de faire. Tout le monde doit t'habituer à comprendre mon nom, mais toi, tu sais de quoi je parle. Laisse-moi. So kokingate, koyelanga buzobate. Bakali be mission so sala, au pese langa ngo papier. Et puis toi, le qu'on a pardonné qui yo. On pardonne sous tes vieux. Le qu'on bakala za journaliste no. To te manon na tribunal. Nga, no décrit nzoto no. Avocat baza. Je vais sortir avec lui, je vais sortir avec lui. Et là, il y a la sokobimane, je vais te décrire. Et puis, bon, qu'il y a une chambre, bon, checker son maman dans le bin à Kosi. Après, ton zone à la tribunal. Viens, n'ose plus. Je veux que une réputation chez Bakali. En la sida, ou bien l'anga linganga bongo. Ou bien l'anga linganga bongo. O kwensenga trop, bat bon comprendre te. Ni bateau nana bango, ni ba bureau fali, ni ba master nanga, ni bateau, ni famille nanga bat boye bate combien de fois tu oso kwensenga. Quand ngam na yebi combien de fois oso kwensenga. Alors laisse-moi. Mamou Jeff il faut nga lo barana na 100%, 60% le bamba solo. Arrête de me coincer. Je suis pas la fille la plus une étoile que les filles tout ba les cacher non. On comprend. O yebi comment de fois o yano du coup là ba jeune o nga ko so ba génotin. Ah. Ata batie mutakala na. Et ça nini. C'est que mutakala ezali. C'est que ça. Siko Sarah natune banzoto ngo ezaka banzoto oya lokola ba oya biso ou bien ezaka lokola banzoto wana eza formé ka de pana bango. Comment une femme a combattu la kibo moi si na yete eloko eleki nyonso et puis kobimisa makambo boy na munoko. Gel chaud nalinga kande kwa moi si c'est une sœur à moi je n'ai aucun problème na gel. Aucun problème. Mais gel tu me fais mal. L'autre fois je suivais des vidéos. Tu t'as dit bala eka makambo ici là. Sarah, toka tes missions. Toka tes missions. C'est moi le patron ici. Retirez François, s'il vous plaît. Pour notre quelqu'un a des questions, il faut tout qui au retirer en côté na 4 émissions. Yoza tata moi c'est abana nanga au côté nanga na balagel na magie ni. Il a retiré. Il a retiré. Leki la mutoi. Leki la kokando lobby. Dernièrement awa, j'ai vu le vidéo de Jaël qui a enlevé ses habits en plein live. En plein live à Longoli Bilamba. Ngakutu na kansa ke Jaël a sali dépression. Non, Jaël est une personne on a yebi na sola kana na téléphone to fanda boye. Soki na équipe nationale soki za na mutu oyo à part Afi Laura parce que Afi a pena lokola leki. Eza na mambo belé que je parlais avec Afi même bango moko batu ya équipe nationale bayi bakate Afi Laura avait quitté l'équipe nationale ngana yebi ke Afi a longwe équipe nationale Afi baba bazo ya ko balaye Afi azo ke poto moi je connaissais mais bango nion son équipe nationale bayi bakate parce que c'était une fille que je passais le temps ya ko conseiller na mambo belé abanda koyo quoi et aussi Jaël Tobando Solola na moi téléphone ça fait mal de voir que vous exposez ba intimité na bino Mama Sarah. Yo, réaction na yo pardon. Taise là s'il te plaît. Réaction. Na bongami hein. Donc il bon passe. Abaka bolobi. Yo apparemment on encadre ba fille. Oui. J'aime encadrer le fille. Ngana bon ça même ba mariage à bas. Oui. Et puis qu'on conseiller. Ah, t'as dit, batu nyonso wa kado mona kata moko to bala noko. Ah, ça. To coach 2024. Tout ça l'émission.
tout ça l'émission Sarah tout ça makambo na makambo oyo ça Sarah yango omoni bon nzambe doit limbisa bato balandi makambo sujet là loba to commenter ni ça montre que auto loba na débit eza teke tozaki contre nyonso to lobi gel à répondre. Voilà, maman Sarah, une dernière question. Parce que eza na place moko gel lobi a ofunda kofi. Ah, t'as dit. Bako kenena ye na justice. T'as dit. Sikoyo justice oyo gel a kenena kofi eza po gel aboyaka kofi ou bien po ye mutu parce que ici na ba texte a commis na makambo to landi. Eza ke ye mutu aboya kofi. Ye mutu alinga camarade à Kofi nanko ye mutu alinga camarade à Kofi nanko ye mutu atika Kofi na posa po Kofi ti lelo alelaka et système donc tanga na maman tikelo ko wana Kofi donc on suppose que Kofi ka mutu azo lela gel siko oko kende ko funda ye po lo banin ke na boyaka ye posa na ye esilaka te na boyaka ye ou quoi ou est-ce que le sentiment aujourd'hui est coquille qu'on a la paix l'eau comme toi qui est au fond d'amour parce que depuis ma phrase ya Jaël na ma texte naïe j'attendais peut-être les nazwa hello mobwe pour dire que Kofi a abusé de moi abima nanga na bandenge mobwe na ba forcing Kofi a violanga Kofi a salanga boye mais natika liko yoka ngote sauf on a retenir yende atika vient à défaut vie alinga kolia mais atona mingi réaction no ko funda Kofi pa alinga kolia batonda mingi. Donc, il y a des satisfaits complètement. Ceux comme il a tourné, via tondi. Ceux comme il a tourné, via tondi. Donc, via égoïste. Parce que si tu as dit anglais, oh, il y a l'obéli. Pour nous, on a battu un comme un commentaire. Battu funda Kofi. Bon. On a soutenu Jaël, funda Kofi, boire un na combat Kofi. Mais si on fonde Kofi sur base de quoi? C'est ça aussi parce que déjà quand on a Jaël na texte alobi yenda boya Kofi. Alinga camarade ne nanko. Po aza mature Kofi aza immature. Tomoni place Jaël azo accuser Kofi te. Que a violaka. Po ba danseuse beleng to ça l'émission mo ya danseuse a funda Kofi mamba Kofi bakanga na poto. Employeur a moni séquestration bakangela bango violaka bango babimana bango na ba sentiment na bango te omona ke dossier na bango eke normal siko Jaël yemo quand même na vidéo lobi basala 6 ans d'amour ma mère a parlé kuta yebaka pitié donc ti balali balamuki na Kofi balali e akis ba sentiment ba oyoka na ebite Jaël ofunda Kofi na anglais eloko ndezo boma ezaka ekombo tangi ya suka wana bilingue. Jaël ofunda Kofi sur base de quoi? Viol te. Il y a quelque chose. Séquestration te. Yo mo kuto boya ye. Yo nde oboya ye. Na l'état otu na bi me maman. Yo mtolobo boya ye. Vrai ou faux? Vrai. Olinga camarade ne vrai ou faux? Vrai. Vie atonaka pamba vrai ou faux? Vrai. Ozo accuser nani? Bosala 6 ans. 6 ans viol te. Et puis 6 ans. Et puis 6 ans olo bateke 6 ans to sala na Kofi a violanga mo olo baketo to sala mwasi na mobali. Je sais pas peut-être ba juge oyo ya poto baza maele makasi. Te baza maele makasi. Bako bongola makambo. Maman Sarah poto kabwana. Aujourd'hui Jaël azoko prémédité nudité na ye na place publique. Azoko banga kezali. Ekozala alobi de ye mon ki mwasi a Kofi. Eko ipozala. Ebo kozala mwasi a Kofi eza synonyme ya ko. Tam souviens pas nyatara ba vidéo. Mais mboko eza kokufa. Et puis tout ça passe à la télé. Papa ba minu tali minu mukolo elonge kei. Mais moi je me demande est-ce que ezala kaka est-ce que ezaka ba posa obiso nyonso tozala. This ton avait raison hein. Ou bien eza Siro Cindy. Yo pe bendisa kaka. Voilà, mesdames et messieurs. Papa t'a dit cela non. Bon, et ana mutu moko to pesi conseil te. Est-ce que yo yebi ke kaka ya yona ngane donc kenda mabe. Ya batu misu do ezala. C'était to salika analyse, saratika, totika. Ye moko Jaël akino go bendisa. Azoye amema abendisa. Amema Cindy. To sala commentaire te. Ya ngona lobi boy. Saro moko mso go bomisa ngai. Nazo boya te. La lobi
tosimbi bato nyonso topesi conseil yo ovandisaki mama si ya mama rifa sikoyo mama si nalobi na ye te mama si na ye kocomprendre ke na mama si ka ndenge bato nyonso balobaka mama si akenda bulo ake bulo kuna ebongoli makambo mosusu oyo mpe akendaka cop ake kuna cop ekomi mosala mosusu mais au moins c'est que je nazo ko retenir ou bien c'est que je félicite mama si eza que elle a été fidèle et elle a été vraie. Tu sais des fois Sarah, je vais te dire un truc. Yango pe foutier. Je vais te dire un truc. Tu vois la patience, la conscience et la longueur du temps. Et foutaka maman. Chair de poule. Peut-être. Voilà comment tu as grandi. Mais, oh. Mais tu sais nazo pesa mama cité. Omoni c'est peut-être. Conseil à mama si. Mama si. Yoka tena si akele kobendisa. Sarah nga pena si ça s'il vous plaît. Omoni eza lokola mes frères et sœurs. Vous devez prendre l'exemple. Peut-être aussi papa Kofi souffrait d'une maladie, il y a affection, il y a attention, il y a bolingo. Et papa Kofi a senti qu'avec Mama Si, elle est Mama Si, azala vrai naïe, azala tendre, azala fidèle, azala honnête. Et là, bon réseau Mama Si, il y a un Kofi à Hollande la Jaël. Ah té. Abendi. Papa, oh Nzambi Wani. Parce que Maman Sarah, tu sais que maman, papa Kofi a constaté que non, peut-être papa Kofi voulait avoir une seule personne à Koki Kobanozalanaye à finir vinaye. Balobi, il y a touche à tout. Balobi Kofi alingaka ba lèvres sensuelles. Bon, to kabwaniawa. Papa, mama si. Nani, papa, pardon, que maman. Nga comment solanaye nazo ebisa été Maman si avec tout le respect que moi je vous dois au commun déjà moi si Alibala aujourd'hui c'est officiel les sous Yakobo Mbate t'as dit s'il te plaît so mobali na yozo ka ke mobali no alinga tolo mingi so zoka ke mobali no alinga et tolo moins c'est facile to lo ba tolo mais to que ça bibiel te mebilo misus moyen yotanga komona so ki mobali no babi alingi ba lèvre te mama Sarah après si explication na suka jala bia ke pa ba mama baluba na yoni na ina sa clôture bana batala émission oyo pardon mama Sarah to épargner bana na biloko oyo ça fait mal est-ce que Kofi tanga ki texte Jaël modèle Kofi atokaki na si perike ekweyaki naza si baperike ekweya ata 10 fois po Kofi azalaka solika moyo ya ye boye tadi mutoki Kofi so abadi kotoka na libandi ozomona kole eza konyangwa yango moko pardon le respect siko sora Cindy oyebi mama basalaki tanga yoki ka Jaël alobi non mais ye alobi bien que Cindy na chambre yoka Cindy akanga Kofi basinga na maboko na makolo ebisi yo osakana nga donc nga batanyo su na vanda na yo kaka na o Jaël nakanga bisaka nga pe na kende Kofi ebisi yo te ko kende te non mais mo baki osala yo pe tusuki tumina voilà. Mais je veux dire un truc s'il vous plaît. C'est son nom, Sarah, ça fait trop mal. Baza bajara basa obala. Te ngai baza bajara basa ko bala pona mibali na bango. Nga pena même atana ninga ndoto. Déjà depuis Nazabo. Les lèvres sensuelles. Je n'ai jamais sorti avec une influenceuse, même ma fille Amélie. En tout cas, bazo sili sabiso posa makamusus or tozali métier moko ceux qui tozo ko se respecter. Tozo kolingana na ndenge sengeli ça peut donner des fruits. Voilà pourquoi aujourd'hui Cindy a les fruits à patience, honnêteté, fidélité, peut-être les peu place wana elinga ke zalapé il y a ndeko na biso Jaël. Voilà, c'est ça en tout cas ezo ça la passe mais je dirais à maman Cindy le cœur parce que après les temps aussi j'ai compris c'est sa présence qui gêne beaucoup de choses, c'est sa présence peut-être maman a coincé beaucoup de choses au lobby. Place moko moi laisser aller ezalaki moi légèreté ezalaki maman a coincé et puis voilà aujourd'hui ezobima oeza et maman Cindy die grand oyebi déjà famille nini oyoza famille nini au mikotisi avec qui ozanaye je suis très heureux je suivi la chanson vous avez expliqué combien papa Kofi a commis ça yo à ndenge nini aza plus cher pour na yo koleka bilo nyonso bazo viser yo alors sois prudente. Rester cette femme wana de la maison maman bana et kozala quelque chose de bien mais si on a zomi tuna ba 6 ans oyo
bobanda ko vivre na papa wana ndenge nini pe na ba moyen nini kaka na mo fleuri to yo bazula ko ndako mosusu to bobando kindaka na hotel bobanga ba papa ba tuti pour nini vraiment voilà pourquoi je vous disais tantôt la majorité de nos frères et sœurs baye na internet baya na bango cop baya ko sala musala te baya cop na bango yango ekumola tabiso ba salité. Aujourd'hui biso to komi même na impossibilité d'avoir une relation sérieuse même ya musika parce que moi si on a azo banga tadi ako se comporter lokola X mobali wana azo ko banga ke fille wana za na Congo ako se comporter boy parce que il y avait un groupe de gens au bayaki ba bebisi yango le beko le kalelo. Merci beaucoup. 2024 to changer moyen au salamakam. Merci.